Wapandi vient à biso Bogar ya mon fléri à sala vidéo à loba que trophée oyo ba komi ko somba yango. Soyez moko akendaki ko zwa yango. Et d'ailleurs pour votre information, ba somba trophée et puis ba kenda ko zwa trophée te. Et ça mérite. Ba kenda ko zwa yango te yango moko nde ko landa yo sika to sa. Oyo ba vient à biso moko ne ko landa yo ti bisika to ko zala. Yango nde ba ko yila yo yango ba ko pesa yo yango. Ndenge to mona fait rigole à Jésus de Niance. 2016 si je ne me trompe plus. Azo trophée Canal d'Or à c'était en Cameroun. Bazo trophée on a bayana ngoti na RTNC. Par l'État. Il faut d'abord le ministère, il y a culture et art. Exact pour votre information. Qu'est-ce qui prouve? Mais je te dis les informations vraies. Non, il n'y a pas de fait. Il n'y a pas de il faut tout le monde a journal. En réalité, il n'y a plus réel journaux. Télévisé. Vous sentez que une information. Mais c'est ça que vient d'avoir le trophée de mérite, les gens, tout ça. Il faut parler de l'information dans une chaîne nationale. Mais tu sais que la chaîne nationale, les autres, boum. Au fait, biso manda za lukuta manda yiba bambonga sokoda bangana ba Blaise Boulawat. Ce sont des voleurs. Moi je vais les traiter comme ça parce que ba yiba ngamo na confirmer ngo. Mutu moyibi bana ba kabose ozotangela ngai o kabose bando teka ba carton na Château Rouge. Mutu alongola kabose na poto yaka na wenge seferi. Omoni nenga zana ayebi kotela ba kwanga ntesa kosala ba jete. Nenga zawana. Poni ni buka za mkongo ka bosa zana F moko te atika ko mema musicien ata na Lubumbashi te. A se comparer na vérité. Congo central bakenda. Bakenda ki pese ki santu matadi ozolo ba bon Congo centralisé pa baka bosé. Yani toke ko pesa mbote na famille. Yozo réclamer nzembo no bandi ofinga muto escroc. Ozo traiter muto az escroc. Pona yo, et ces réclamations ou bien les insultants. Escroc. Bonjour chers internautes, je suis Rézi Makeng, je suis content de vous savoir très nombreux de suivre cette belle chaîne Concept Audio. Abonnez-vous massivement comme je vous avais dit que je serai avec le Bogar de la presse TV et Radio T. Je suis avec eux. Merci donc à toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment, sans oublier Janez au Diamant Noir. L'enfant dédié, on est ensemble. Tu fais mes dédicaces à Maman Fimiland, Maman Solo. On est ensemble, Guy Kimbembe, encore et toujours, on est là. Chris Fort, héritier Bonheur, hein, mon frère, de tout le temps, on est ensemble, on travaille. Guy, Givenchy, Mwanza, on est là, on travaille. Le Bogar et la presse. Bonjour. Bonjour Yaya. Ça va? Ça va bien. Tout fait tout flamme. Toujours. Le Bogar et la presse, je me suis rappelé. Tu na beau vent makambo et pelelo na befona ya mbolo parce que makambo pe et déjà payé qui toi lelo toi s'occuper jeudi awa mercredi voilà lapsus le Bogar la presse maman bimia toi qui nominé faire Gola et Rebo et puis Innocent Balume Fali Poupa Kofi Olomide bat bazu trophée za Kofi Olomide na Kofi Olomide na Fali Poupa faire Gola. L'autre est là, Rebo. Innocent Balume au gang qui trop bec ba to voter mais simbité. Avant de répondre yo, tu en avant sa staff na ngai ko sa couleur les multicouleurs mobala bato Barbara Mazirel na pesa bambota trop na Pepe Mbongo Maboko Bank. Groupe Mori Loubi, sans oublier mon vieux docteur Zézé Masikini, le meilleur docteur de la ville province de Kinshasa. Je les confirme. Hein? Futur député du hein, banankini. Bozoko sambraka trop to voter belé na sasa. On a quitté le c'est l'émission. Té oh, tu connais avant sa staff na ngai. Oh, na lobate. Oh, ça fait mon nom là. Té mais na lobi hein.
Tu votes banaki, tu votes belé na ça va ça rien. Ni de salité, laisse ça. Député Azana Makambo. Docteur Zézé Massikini, le meilleur docteur de la ville. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? J'espère que question na yo déjà zana yano munene. Pour na koye bisayo trophée pe il faut que le batang ozo banda bongo pe il faut le pape que baso maka trophée. Té. Yo moi trop bazu trophée normalement. Baso maka ngope. Ngai mutu na lobité, zelana expliquer yo. Ngai mutu na lobité. Kofi Olomide ye moko avandi. Vient na biso Bogar ya mon fléri a sala vidéo aloba que trophée oyo bakomi ko somba yango. Imagine yango somba yango. Soye moko akendaki kozwa yango. Et d'ailleurs pour votre information, basomba ka trophée et puis bakenda kozwa trophée te. Et ça mérite. Bakenda kozwa yango te yango moko nde kolanda yo sika tu oza. Yo ba vient na biso moko ne kolanda yo ti bisika tu okozala. Yango nde bakoyila yo yango bakopesa yo yango. Ndenge to mona fait rigole à Jésus de Niance. 2016 si je ne me trompe plus. Azo trophée Canal d'Or c'était en Cameroun. Bazo trophée on a bayana ngoti na RTNC. Na chaîne nationale. Pour permettre bato na bazana basankusu ba o bazana mboka basam tsuntukuna na basonge. Bake nango peut-être na soyo ba mona ke misaki ngani na kisasa zu trophée. Mais ya bango trophée bazozwa bake na bango kana page Facebook na bango moko bake na Facebook ba publier na wotu kozwa trophée. Na wotu kozwa trophée. C'est l'équipe. On information télé. C'est là. Oui, vas-y. Kofi Olomide on a page na yes. Et où tu vas en place ni? Papa, vous avez bien informé collègues. Vas-y. Soki ezaka na page ya Kofi te yo lingo yebake na ya zu trophée. Oh. Pour votre information, tina mbandaka lelo ba yebite ke mutu congolais moko atika kozwa trophée te pour l'équipe nationale te. Est-ce que mbandaka Congo? Mbandaka Congo. Moi je te parle ya ba fanatique bisika tout bazar. Il faut mbandaka Congo te. Papa, émission on to sala onde. Vas-y, mbandaka Congo te. C'est ça. Mbandaka za Congo te. Trophée doit être mérité, il faut être reconnu par l'État. Il faut d'abord aller au ministère, il y a ministère, il y a culture et art. Pour votre information, qu'est-ce qui prouve? Mais je te dis les informations vraies. Non, il n'y a pas de fait. Il n'y a pas de preuve. Tant on va faire ça, il faut tout le monde a un journal. En réalité, il n'y a plus rien de journaux. Télévisé. Vous sentez qu'il y a une information. Mais c'est ça que vient d'avoir le trophée de mérite, les gens, tout ça. Il faut avoir l'information dans une chaîne nationale. Mais si la chaîne nationale est dit boum, ils sont au courant que mais ce sont les trophées. Comment pouvez-vous aussi reconnaître de tels trophées comme ça pendant qu'il est inconnu par l'État et puis par la population congolaise? Et ça, quand on a page Facebook, on va publier. Moi, je prends l'acte. Il y a un biloko à bon de faire à salaire, jamais. Trophée doit être mérité. Faire un trophée, il y a une chaîne nationale. Et les gars, dans le journal. Na Cameroun, et peut ça faire. Ah, ceux qui ont na mboka série, je t'informe. Parce que moi, à l'époque, j'étais déjà à Kinshasa. Moi, je suis venu à l'âge de 10 ans. Vous avez orgueillé, hein? Je t'ai dit, non, il faut que vous allez orgueiller. Qu'est-ce que vous faites à 10 ans? Mais le logo, il est bien monté. Faire un trophée. Ba Camerounais, ba uta na ngokuna na Cameroun, ba yeko pesa faire ti. Yemo kutu ministre de la culture Banza Mukalai. À l'époque, à Signan. Comment faire rigoler bah comme faire rigoler Jésus de Niance Bataringi. Moi, ma yawara ni na grand mot qui je me sais. Tu les jaloux? Azu trophée na ne boy. Comment faire ça na ministère de la culture ba miami ko na quoi? Ah ba ngo bazu trophée. L'État ni na yebian. Est-ce que vous pouvez aussi monsieur? Oui. Vous avez homme dit mais que pas bazo tala yo. Tant ozo ba ezoya. Ezoya oui. C'est pas pesa qui ba démarche oui, c'est comme ça oui. Oui. Oyebi jour ba pesa ba trophée ça fait combien de jours? Azawapi. Nan. La ville à Bango. Oui, normalement, il n'est pas encore arrivé ici, c'est normal. Mais ce gars y était. Il a des marches, pourquoi les Canadiens ont des marches? Israël, l'information sur les Canadiens, ça mais il faut. Mais monsieur, le président Mboka, sont souriés, monsieur. Oui. Les musiciens, ce sont les ambassadeurs. Parce qu'il fatue au moins. C'est le président. Oui, vas-y. Donc, la calme. Ok. Comment ni? Quand la Bogar de la presse a passé. Eh, vas-y. Et puis il faut la maïele. Ah, tu es intelligent. Pour oyo yambi oyo yanet nazolo banet kongo mobimezolo. Voilà, vas-y. Ba musicien baza ba ambassadeur ya mboka na biso, ba représenter mboka, quel que soit bipa tout baza. Il faut information et les capos ba baza toujours en communication. Ah, on a zolo ba pona lisolo trophée. Nano eleki na RTNCT. Pona ndima yango il faut le na RTNCT. Mais koleka avec le temps. Ça fait maintenant plus de 6 jours. Oui. Information et les
ekoya koleka ngo siko mokolo ekosila ngala bango na bango kaka ba wana ekoma nini wana information de karambala moko dès que les choses sont chauds on va les faire quand les chaud. Voilà. Trophée wana na zone mayango te. Po ba pesi bato ba yebani te. Ah papa, ezali solo ko bon bozui te. Siko bino bato bozui nani azo yemba koleka faire na kozwa na bino wana. Boko sa kofina faire golo ko sabango. Il y a pas match. Ouais, pour information, ko fait le midi faire golo ko sabango ndenge nini. Faire siko photo ko kisaya na nyama kasi. Faire ça azo marquer poko na ye ko fait ça marquer les poko. Na ye biso ka sala featuring na ba wendo koloso faire yemba ba nzembo ebele wichi uko elango ya ngo kala na franc congolais. Yo lingina comparer na bébé chanda. Oh. Kas. Oh, makamni no solo bananga. Faire ba yema na ko fina studio. Faire yema na franc congolais. Au moins faire en onde. Mutazana ba fois militifa. Faire cause avec kutina na ya papa tala ko tundenga a confirmer papa bakanginga na belo comme na simanangai akotisi mobali okozonga maboko. Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, que celui qui a de quoi manger agisse de même. Confère Luc 3:11. C'est dans cette optique que l'ONG APO vient redonner les sourires aux opprimés, aux personnes vulnérables et sans-abri. ONG Audace pour les orphelins, APO en sigle, et Zaliwana, pona kosungana na bana bitike, basi bakufela mibali, bato oyo bazangi makoki ya kufuta na l'hôpitalo, tope bisika ya kofanda. Bongo, soki omikuti na makambo nyonso oyo totangi okoki kobenga biso na ba numero oyo. Je suis Apo, je donne un geste et je garantis un sourire. Nasimanangai akotisi mobali okozonga maboko pa azwa papa wema. Ouais. Aye kozwa karma pa. Mokana pe maninga mabule. Karma pas. Donc faire azora ba va ya bato nyonso ya nyonso. Le Congo est béni parce que faire rigola est là. Faire il est sélectionné 3e coach ya The Voice Africa na yebisa yo makambo mbala na mbala. Congolais moko te batikala coach ya musique ya Afrique mais ba faire aza 3e coach. Il faut féliciter l'artiste. Tu n'es pas ignorant. C'est une question. Moi je ne sais pas. Et quand on dit que non Fally Ipupa il n'a pas représenté Congo Liban dans la genre moko Fally Ipupa non, c'est-à-dire que le musicien a représenté Congo Liban dans la façon moko c'est Fally Ipupa. Il faut qu'on dise mais on a œuvre na yé. Ah ba faire rigola siko nani a faire 3e coach. Na che. The Voice Africa. Faire azal les seuls musiciens 5e génération a béni chef de l'état. Papa, to béni c'est obiarengema. Alobaka lingala te, alobaka français te, portugais te, alobaka espagnol. Monoko merci ba yoka kana ba Cristiano. Mais abina na piste na Guinée équatoriale na mwasi na ye place oyo mona nazo filmer président ponga nazaki hotel mona président tant président zo kendo pisse bon nazo kengela ye président kamati brosa kendo brosser bon bi azo brosser ngai tozaki hotel moko na Guinée équatoriale ngana nazaki na résidence présidentielle et anet kinga kati na bango ba image betaka ka moko ntombolo TV okomona biloko tu TV za radio te nazo filmer ye na ndenga kingidi na lidusu tuk ba photo na lidusu mais eza mais lidusu tanga zo kendo pisse siko yo kendo landa yeti yo kendo filmer na masuba bona maye na yo ko sango pour rapport à quoi siko yo pona koloba yete eza kaka pona faire biloko bon il faut aller chez les padres il faut aller chez les padres tokuta na ba konzamboka ndenge to lingi yoka tana kutana président de la République abini musique à faire lelo faire gola za na concert na zongo le 3 décembre na le 5 décembre et ça ba président tout Afrique centrale bazo sangana muta koyemba siko pa président ba bino webi faire bo sa nini yo siko musique no bini sa siko ata député bini sa ta beaucoup mestre kana ngolo ba kopera na ba fuma wa kana ne peka ba kopesa ngo ebele c'est ça wana batali Congo batali Afrique mo ba président Tchad Rosal ya Congo Brazzaville Rosal ya Congo RDC Rosal ya papa ya Malawi pa Rosal muta koyemba bien koleka bango tout tozo kaka faire yo moni basu faire yo sikoyo binisa ata peut-être ata ancien ata adjo ya beaucoup mestre na venir na bino tondi mayo na musique bon wana na lobi peut-être cause la moi devant na pesa musicien mususu donc yo binisa ata peut-être ancien beaucoup mestre ya venir na bino andi mata musique na
Oui, bah président, bah zobina musique à musicien, oui, bah maramutoza na yango. Au moins tu facha zo vanda 2 jours pour avoir musique à faire rigoler. Oui, maramufacha za na yango. Kuna lisolo aram. Kuna ba policier ba lo ba biso to kobeta bino ba gaz te poto bino to pesa bino ba succès. Bozo sala mama sans que mutozoka. Tala niveau ya fachi beto siko alubite mikolo na ne ram vanda nanu kuna vanda nanu oh ndenge za bo mama chala mwana bimisi nzembo soki Kongo eza obeba vandi sana nanu nzembo na kuna na kuna les bogo la presse si je comprends bien tu veux me dire que ba trophée au bazu wana ba mériter yango te ba pesi mbongo oh ba mériter yango te sakibino on ba ndiko na te papa biso to linga to so yango parce que biso to za na nzembo moko ozala ki ba nominaki nzembo nini. Regarde-moi maintenant. Ezaki nzambo ezaki na 3 catégories ba yango. Meilleure chanson. Oh français bien tu vois. Yo soko lo baka français bien. C'est que namboko d'abord na lo ba français bien. Namboko dan. Mutaye ba français malam na nzembo te. Ah, bah oui. Ye moko na lega na te ba lobi je suis né en décembre 14 février. Avec l'abscisse. Je suis né en décembre 14 février. Bobo sana yango na montage. Ba ko montele ya legi nani? Ya legi wendo kolosoy. Wendo batikala ko montele yete. Yeka ba ya ko montele. Eredia miss nenga zana siba montela. Bon mzakolo ba kena union le 14 février en janvier. Ayebi ndemba ba date te. Ayebi pe français te. Ayebi façon ndenge nini. Papa, on vous manque comment? Je sais pas, vous êtes d'une façon un peu forcière ou comment? Voilà, il y a tout ça ndenge wana. Yo des motos siko ay mango ndenge. Ya ko yema français, ya ko yema nzembo français ne faire ayemi puis roman ne bandeti suka. Ouais ben here wana. Kasi tozo ngana erreur, je suis né en décembre 14 février. Et lo bamara, ça montage. Ba ko montele ya na zo ba ke ba mise ba za ebele, toza na ba waze kwa batika ko montele te. Toana ba karma pa batika ko montele bango te kaye. Papa mba se ba montela ye. Kofi ko te se ba montela ye, po ye ka ba ke no montele. Aye bindete. Oh. Biso to lo baka français ko bundana na ngona mboko muta yebi français ya malonga na mboko azalaka te. Oh. Français utaka musika na France, ti e ko ta avion, ti e ya na njili, ti e ya tina ndako na bino, ezo ya biteni. Mususu ezo longwa. Ti e ya na munoko na yo po bimisa yango mbala moko bimisi biteni. Biteni mususu etikala ke na nzela. Je suis avec les beaux gars, la presse, mesdames et messieurs. Merci donc, bienvenue Mundazi, le grand Mayas, Moutakisi à Solo, Kasna Bonzambe, PDG d'As Milan, on a beaucoup Kala, mon vieux, on est ensemble, PDG d'As Milan, on a beaucoup Kala. Je te salue aujourd'hui, on est ensemble, Jeunesse Kilanda, Binonde Bobanda Masolango, on est ensemble, donc je suis avec les beaux gars de la presse, le beau gars de la presse. Yo pour me on a confié le midi parce que même moi tu la moana ba longole bilamba awa tike mutakala yo courage yango papa ngana golwa bon vous croisez te ngai botuna ngam d'ailleurs kutunga nazo tsenga nde botuna ngai ndeni ni pyromane ezoko se comporter ndeni ni concert bozana yango ya 26 na matete faut botuna ngama makama ta yo so ya botuna ngama makama batu ngai na bando finga na ngama oh c'est 5000 francs wana na wa ville je pense na ça va sende Brice ça va sende et ça 5000 parce que le fort ça va sende Brice ça va sende na be mise congolais mise ya tikala ko beta ta ofele atombola musapi na mboko et kasi ofele c'est que mambo yake tantini fani abeta na fekini ofele tantini nani Fanny c'est qui mise makelele. Ah, Fanny, c'est féminin. Na profiter na micro na pour expliquer que ba bengani mo na classe. Mutuka na ye mususu na bazotenga na sindu ko na sundu. Les gens ne comprennent pas. Fanny c'est qui? Fanny comment moi? Moi je sais pas, c'est pour c'était le nom des gens parce que je vais leur donner le succès. Yo. Ben oui. Papa. Yo mona nga po ya minga na lembawa. C'est quoi ça, Menimba? Papa, Avantara Baluba. Avantara Baluba. Papa, Avantara Basuna c'est nani na leki même yo. Ah quoi? Oh, moi je fais mon travail bien papa. Papa, ozosa musano présent gina yebio. Yebio. Après ça 1500 na ndenge. Papa image? TV kota na muko antombolo TV. Na ngana zo senga bino ka betaka. Memba image wana bando kolakisa ngonini. Nako makanga ngone elongi. Yo na no mona te mission nazo sala nazo pisser na kati ya jet privé nazo pisser masuba. Yango ando ko ngai na musala c'est ça. Au pisser. Et bon yo lingi nini? Yo mona internet nini? Aseka muko na lo banzamba lola pambula yo. Obezo mona internet eza église. Sanga longa kona lo baba ta bandeka. Weza internet mboka bana na bana. Sangolo zako. Yo zo linga ko comme internet bible ou bien ni.
Voilà, mais c'est quand on a produit, on a produit, on a combo. Et bon, Goucho, tu as la publicité, tu as fait combien? Bino peut pas complexe, vous avez un embout en Ouest à la raté. De Paul Larsaka, Coca Boy, Coca, tu as fait la publicité, tu as secret international. C'est mon émission. C'est mon émission. Je te respecte. C'est mon émission. Je n'ai pas volé. Voilà. Ok. Et je dis ceci. Je m'a bien amusé à que matete wana na ebisio concert ofele le bon concert ebetama Brice yebi kutu vacances wana concert ebetama awa na fikini awa bakangila balita akana bazoka zoka batu asala plein mona mai ofelete tota plein na bino kuna ti tota plein na bino kuna la biso bolimisi mokonzi okotika na TV biso tozobeta concert tozochakaka de permis. Et ça concert déjà va faire mbongo faire as businessman papa. Faire as businessman, faire as musicien mon côté fantasy. Faire à lukambongo na ye. Musala faire eza ko yemba ba pesa mbongo, c'est tout. Yo lingi faire ça la ndeni. Faire as musicien, so ba pesa caché na ya ko kendo beta concert ata ya ofele. Ata ba che loko te faire as businessman. Bolingi faire ça la ndenge nini. Aussi bah pio man mambo ya faire comment qui mais ni na yete oh mais na lobi osombi chemise na yo ou bien ozataye osali chemise oteki muto otekele wana ezaka ya yo si mina ngote c'est faire problème oh papa et bon na lobi est-ce que vous comprenez oui vas-y fais comprendre biso kasi faire asali nzembo bato yo trace ba se pe na nzembo bakamati ba keko cha na Chine bango balingi siko ya faire asani faire ba pese mon cash asani a réclamer quand nzembo na ye na ba procédure à l'état tout ça ba tout quand même tout tanga na mboko comment to koza mitu na biso on dirait net ba sombela onyebo vas-y papa faire adam numéro 1 ya ba mise tout ya Congo non c'est langage que toi ça oui ça n'engage pas parce que bolanzi muta banda ba featuring bomino boyango debi muta bandi ba featuring na nani faire ça la featuring na Al Pacino oyebi seriwan yoko tona seriwan dans un sasa te yo zakiwa ngai déjà wa bon nata ça Rafaela depuis 2006 yo zakiwa yo zaga yo yana 2006 zakiwa moi je suis venu en 98 voilà ça ne dérange pas ok et puis ça nga ici pas de problème ça ne dérange pas série wana kutu hein marambo belé bato bayebi 98 j'étais déjà à Kinshasa oh c'est trop papa na musala oyo na ndimelanga ke mutu moko te akoyaka kotombolaka yo et puis bakopesa ka chance te nazo le bayango ngai bapesa ka chance te ni tete Zakari baba sur le moula mon vieux attends ouais au moins les photos ça va reconnaître ni tete Zakari baba sur le moula mon vieux et puis na Charlie Prince pas tu RFI Charlie Prince mon vieux pas tu RFI Charlie Prince Zakari baba sur bato ba contribuer. Celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, que celui qui a de quoi manger agisse de même. Confère Luc 3:11. C'est dans cette optique que l'ONG APO vient redonner les sourires aux opprimés, aux personnes vulnérables et sans abri. ONG Audace pour les orphelins, APO en sigle, et Zaluana, pona kosungana na bana bitike, basi bakufela mibali, bato oyo bazangi makoki ya kufuta na l'hôpitalo, tope bisika ya kofanda. Bongo, soki omikuti na makambo nyonso oyo totangi, okoki kobenga biso na ba numero oyo. Je suis APO. Je donne un geste et je garantis un sourire. Pas tu RFI Charlie Prince Zakari baba ce bato ba contribuanga. Et puis na bosante Isaac Mai. Bato ba pesa nga chance bangwana mais ba tout batika lo na banga mutu te. Oh. Ba pesa nga chance te même na internet je l'ai dit tout haut. Tout ça wat même ba yifi pa na zawana pesa nga chance te. Il peut pas na zawana. Ba le ba zappé. Ce qu'on a moment où mutu aleginga vraiment il faut azala ka vient na biso wa lukun quoi. Ngai po mikolo même Kabulu mwana Kabulu na lekiye. Oh papa. Pour nga na salle émission na jet privé chef de l'état. Kabulu na sala ngoto. Qui a vu ça? Témoin na ngai Xavier Weranson. Wera témoin télévision. Témoin na ngai Weranson. Télévision. Wera télévision te? Moi j'ai travaillé à la télévision de Kinshasa. Moi j'ai travaillé na Direct TV. Oh yo mona peut-être nga na travaillé na digital. On se comprend avec mon vieux Willy Kayembe. Émission na biso les gars. Chaque Kayembe moi je suis vrai. Je te vois pas. Ça vrai qui tambo oya. On travaille là oui vas-y.
Ah, je suis là, je te dis aujourd'hui. Zala calme. Yo za vrai frère anene. Oui, vas-y. Yo bi mama to ça vrai na ba chabani non. Kamata ke no yebiseke qui est beau garde de la presse mu Ntombolo. Il va te dire. Na travaillé na Direct TV à Zakari Bababasu. J'ai dit polémique, les remplaçants de Pékin, ça c'était beau garde de la presse. À l'époque, j'ai fait une émission avec les Zambala. J'ai dit polémique. C'est moi qui. Natige, tu as remplacé Pékin ça. Oui, je sais. Donc, tu m'appelles ça en sens, viens à Zakari Bababasu. Patrick Refuge, Charlie Prince, Isaac Maï. Pardon. Pardon. Les lots sur na l'équipe est belé. La remise des jeux. Oh, déjà, il y a mon Ntombolo TV. C'est quoi ça? Merci. Et ça chaîne. Ce qu'on y a dans YouTube, on a la vitesse. Pourquoi Ntombolo TV? On a la vitesse des autres là. Chaîne nanga moko. Je paie les caméramans. Na futa ba pas ko ya l'état. Ota nenge beta ba vue. Frappe ya Rosaranate. Les Boga la presse. Autant la dimension sur vitesse différence ba ou diena ya Rosaranate. Différence yena. Ya ba ou diena. Ya différence yena. Ya ndengona ba ou diena te différence yena. Ya ndengona suki. Yena mnoko ni. Ki Congo. Yo yebi ki Congo. Ouais. Yo za mu Congo. Na yo ka Congo. Je suis avec la presse. On aurait fait mal banane. Non, c'est. Te maramoto salade. Non. Non, rectifier moi c'est mon émission. C'est émission là la boîte mais maramoto salade. Qu'est-ce que je fais? Mais parce que dans le Congo. Yo za mu Congo. Mais c'est le Congo non, le Boga la presse. Tout ça l'émission pardon. OK, ça ne t'arrange pas. Alors les Boga la presse question est concernée au thé. Mais tu as un bon analyste, rien n'empêche de mettre un point de vue par rapport à ça que je te dis maintenant. Vous êtes analyste. Et tel lieu, qui m'a question, parce que je te respecte au moins. Polémique, c'est comme belé. Parce que vous avez fait égal bien sûr. Mais mon client rien n'empêche aussi de mettre un point de vue. Yoka, il faut expliquer Batou. Moi j'ai fait des émissions na Batou Nyonso. Na ça va émission na Batou Nyonso. Sauf que je respecte mon tour quand même à Matisanga avion qui est fait rigolo. De ce qui a micro na nga pour faire rigolo gâté. Et pour na linga bato ba finga faire té na ko yamba na émission na ngate. Na na yamba té na émission na nga ndenge bino boloba muta faire na linga na émission na ngate batantine fa na le kate. Na le kana micro na ngate. Bien de émission nga quand même nga na sala. Na le kate na ba ntina nemba tu ba komi kotonga nga partout. Na le kana émission na ngate na ba musique congolais. Ok, c'est bon. Même Kabo ça les cachenga. Ok, voilà comme couper son yangwana. Siko yo nga na linga teta ngozo le ka bando chrétien faire. Faire c'est mon vieux na mulu ba faire na Ntombolo na ko linga te. Chrétien mututé mais pour ça faut définir parce que aux intello mutamaele aux analystes les Boga la presse Bogis Bompema moi ça m'a j'ai mal au cœur ça m'a estomaqué aussi. Non, Bogis Bompema c'est là. Bogis Bompema ça na erreur. Na ko linga ngote. Oui, il y a na TV, tu peux réclamer tes droits et non insulter les gens. Aventurier, escroc. Ça, c'est déjà les manquements. Un parent qui est comme Ramson, qui a des enfants, qui fait nourrir ses enfants, il fait faire étudier aussi ses enfants. Tu peux passer à la, tu passes à la télévision pour dire non, on les réclame, s'il vous plaît. Il a réclamé. Réclamer le droit ne veut pas dire insulter ou bien. Il y a au moins un na biso bozaka na barrière. Bon. Pour nanine. Pour yo tant ozo le capo réclamer, ozo le capo finga. So yebisanga yi. Yo en réclamant en insultant. Yo zo réclamer nzembo no bandi ofinga muto escroc. Ozo traiter muto az escroc. Pour na yo, eza réclamation ou bien eza insultant. Escroc. Ozo comment mon soso opesi muto akomi alongoli we ranson akomi escroc. Yo pour le bon Kabo c'est que mamba le bazoé ba yango te à l'époque yo pour le ba yango Kabo ça c'est commissionnaire na Matadi Bal. Voilà quand tu dis ça et puis Kabo c'est akimi kutu poto akimi na ateke le pango bato akei poto. Ouais, vas-y. Kabo ça zaki matango na azape na Kabo c'est ozolo ba wana tokatisa na place moko à 1500. Dynastie ba ozela ngote Kabo ça bino. Boni to beta ba deve loterie na Kabo c'est tozwaka te. Tozokuta na kaka na
na cybercafé. Massa, vu chance et l'autre. Il est où maintenant? C'est pas l'information. Comment il est où maintenant? Mais quand vous savez que le pan à maman escroqué maman bat. Attends que bon, il fait fazer zélé na kini. Aya qui ça ça. Quand vous boulemi. Mbo bimna bo benga mbo akanda wana mbo apete. Akimia wa teki le pan à bato escroqué maman bato akei poto. Quand vous savez comment qui pena papa chambre salon cuisine eza douche na sima. Quand vous savez comme commissionnaire ya mapan quand vous c'est pas le musicien qu'on peut citer devant faire rigoler s'il te plaît. Oh. Je te dis puisque ça moko bato voiture sans monteur. Mais yo kende koyemba voiture sans monteur et kotambola ndeni muto keza na monteur. Et un message? Quel genre de message? Oh papa yo ovani ne opena na ndako no lobi bon na commencer mo voiture sans monteur et kotambola. Muselekete c'est quoi ça ces histoires? Bato bazana posa bayo kana lingi na yebesa bino likambo moko pa bengi mate zembo affaire. Tala simazonga moto noko leo sala mabeta na simazonga moto. Kabose baza bato tantine fani asomba bangona ba manda o batikele mouvement ya OK Jazz ti lelo batikala ko voyager te. Bangona ba Blaise Boula aza ingénieur to tika ko mona attaque ya ingénierie moko tenda ko ingénieur. Ce sont déjà qui essaient de faire. Oui, Azur orchestre a travaillé manda. Abimina orchestre banda batikele ve lutumba kufa. Babeti concert ni na malonga. Babeta conseil mon Angeli bona na Héros Ndili brasserie na bangongo oyo batikelo mouvement munene ata voyage alibande zate wali boma asala oni viwana po viwana za lukuta o ndenge za boji ba bouton pas ebi ne fait pour le bac ebi ne fait voilà na manda te manda zaka na wenge 4x4 alongwe jiba bwa kelinga ba bouton pona zoye makoleka jibe mais oui jiba bwa kelo ba bouton manda ozaki toko te il peut rater c'est wana manda ozaki toko te jiba ko bwa kelo ba bouton oza pembene te jibe te wana mbongo te wa famille moko ya pasi. Manda akota wenge po bana ndili bateka bilamba. Ce sont les histoires que nous connaissons très bien. Oui. Manda za lukuta. Manda iba ba mbonga sokoda bangana ba Blaise Boula wat. Ce sont des voleurs. Moi je vais les traiter comme ça parce que ba iba ngamo na confirmer ngo. Oh. Mutu moyibi. Bana ba kabose ozotangela ngai o kabose. Kabosa bando teka ba carton na Château Rouge. Mutu alongola kabosa na poto yaka na wenge se faire. Kabosa kimi wana zovana na Poissy hein. Kabosa bela liboma tokenda filmer kabosete. Ezaki bloka ba Congo, ezaki moi. Biloko ba Congo kabose omoni ndenga zana ayebi kotela ba kwanga ntesa kosala ba jete. Ndenga za wana. Poni buka za Congo kabosa zana œuvre moko te atika ko mema musicien ata na Lubumbashi te. A se comparer na vérité. Congo central bakenda. Bakenda qui pèse qui sent tout un matin ozolo ba bon Congo central les pas bakabosete. Ya ne toke ko pesa mbote na famille. Ya concert hein. Kendo beta concert na Kasai batu batonda peuple hein. Faire beta ba kushuto ya Congo. Kabosa sa mema musicien ata peta ba musicien na ya ata na Paris. O faire mema ba shikito batu bakima faire na poto. Abi avarabi za mokongo ba fermer. Fermer. Aleki kutu gena bango na saleo papa kabose soka zo vivre bien pona nini mwana kabose ti lelo ateka kabakisa bokoko na ba Congo ba makasu ba nini ya zo vivre bien et net ba 140 domestique riche papa mama bazo teka ba kisa bokoko na bakasangulu moi je pense ba famille toi président ya Fachi ba to baza bien zo ke nanga papa yo tala ke bana fumwaji tunga Keba na fumaji tunga keba na mokoza mboka qualité te yo zo kene na ngai pa Fachi siko yo mboka babongisela yo na 300 mboka ese beba so plus de 63 mwa ka bosera misinga ka lokala lokala ka bo bosa famille tunenge nini ya gouvernement yeko sani na poser question parce que bikele famille na iba nyoka yo ba kokanga yo ko kene mukamate ngana famille te yo na famille c'est ça pas ka go fait go bimisa yo c'est ça papa famille ngate ngala susu ya bana Congo ngai pena ndenge wana na loba Fachi naka bosé ko sani parce que le biki ka bosé nga za wana ça veut dire que masolo musique yo ye na makambo politique o ya minga sko quel exemple étant que porte yo za na ndeko ba Fachi souffraka nani yo yebi ndeko ba Fachi souffraka c'est pas image c'est ça tana ne bakanga kabino non ça ne dérange pas na poser question yango batindi yo e pas foyulo non ça ne dérange pas Bonjour milukela ba problème ngana ba mwana na yebi yango précieux exemple obi ke ka bosé famille na ye nyokama non c'est sérieux quand même te pona nini ka Fachi kendo pesa exemple pas ça sou kendo pesa pas batumso pas Fachi c'est congolais siko kaka Fachi c'est congolais yo na sera kabila oko pesa exemple pas kabila yango bongo
Ça n'engage que moi. Yo so kena takinga kati. Ça Ça met te batikeli bino awa bokomi kofinga. Voilà, tikeli bino pas moi. La charité hein. La charité. Tozala na mboko yo koleka na TV. Mobutu kuto à l'époque ezaki otangi koma Mobutu ozotangela ngo na chambre mais yaza na mongalema. Vivons le présent. Vivons le présent. Lelo bokomi kosaka na batu trop hein. Vivons le présent. Exemple magama musique oyo kokoti sango d'ailleurs koto na longa na émission. Oui, mesdames et messieurs, vous comprenez que l'émission n'a pas été chaud, voilà. Donc on peut sur exemple à Kabose Boulembi, Aza O Azali, Moibi, Boé. Je ne peux pas aussi accepter cela. Ma PC exemple Moro Boé choqué à Télémaké, donc l'émission continue. L'émission est finie. Merci donc à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Et merci à Brice Moupi pour tes conseils parce que derrière la caméra c'était aussi autre chose. C'était aussi autre chose. La lumière n'est pas bonne, donc voilà. L'émission est finie. Donc quant à moi, je vous dis prochainement bye bye. L'émission est finie.